Pardon? Bakanginga balobi ke na bomi mutu. Balobi. Mais yo bomi te. Na bomi te. Mais du solo ngolane. Solo eza que nazaki na place na ngai ya prière babengaki ngai vers 17h30 na numéro. Église des Alpes. Na numéro ya fille oyo. L'église des Alpes. Eza na Mombele. Église nini? Numéro ya fille oyo. Église nini? C'est Sio. OK, d'accord. Babengaki ngai na numéro ya fille oyo que vraiment donc kita likambo eza awa. Elle nga na kiti embouteillage ezaki makasi. Natunaki bapesanga précision. Et ça va plus précisément parce que moi j'étais du côté qui m'a dit. Le dossier où il y a pasteur Jean Baya Kalala. Le pasteur où il y a Bomaki Monzimina à l'église. Ok, mon culé, c'est un problème et il faut pas trouver dans ma solution. Parce que on a Monzimina église, mon boy. Pasteur n'a bu sa bonne, on a un rapport. Tu kidnappes dans moto. Tu n'as lié, tu écoutes ta fille, alala, comme ça, tu es le beau coup. Ça déjà, au coup, il faut basinga. Ah, on a ma beau. Basinga la bleu. Basinga, là, qui te bat trace. Il y a singa. On a beau, on a nini. Bon, jusqu'à niveau là, tout le monde est dans l'autre côté. On a dit, bon, magistrat, mon père a payé dans mon lomba. Abimaki. Bah, moi, abi, ah, bah, on a bien déjà procuré. Ah, ben, c'est au PGA, n'a passé. Rien n'a passé, parce qu'on a pu procurer. On a besoin de ma tête. On a informé, bon, ça va. Le coup qu'on voit, on a dégagé, on a un rapport. Bonjour et bienvenue sur Coup de Média Télévision. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes amis préférés. Là, je vois celle que j'appelle Stella Yenga, Moninga Yamuto, Rachula Carmen, Balubi Mikolo, Azana pour na analyse, featuring na Jocelyne, mon amour. J'ai donné ma ouéja, bamboute et belé, bamboute et nabatunion, surtout balanda biso de partout dans le monde entier. Bateau bazara toujours en apport biso, ba commentaire avec émission, ba partager la bâtie, la biso, ba commentaire, ba chat, comment ba jamais ça la vraiment plaisir. Sans plus tarder, c'est au moment où l'élo, naza boye, naza un stress, mon comme un cas ici. N'a eu la dossier où il y a pasteur Jean Baya Kalala. Le pasteur où il y a Bomaki Monzimina à l'église. Ok, mon culé, c'est un problème et il faut pas trouver dans ma solution. Parce que on a Monzimina église, mon boy. Pasteur n'a bu sa bonne, on a un rapport. Un rapport au pasteur n'a bu sa bonne. Je suis sûre qu'on est non le baboye. J'ai donné ma ouéja, côté un montage, j'ai la biso, moi extrait à la fille au baboma qui est Esther Kalonji. Ils ont écrit le 12, là-bas 20h, des batokende comme on encore, et puis le pasteur a été arrêté. Ma ouéja, balancé les biso nos vidéos, après, tous on a bêté la bine du solo, ni ban, ni maman, moi, et ça là vraiment bien, merci. bakoyebisa l'église ke bayebi mwana bakoyebisa kayo ke mwana oyo bayebi ye epuis bayebani tala moi peut-être omwa molimo mwana mwasi oyo ya mosika te eza pembeni awa toyebi te so aza papa na ye te bayebani kanga eloko nayebisi yo omoni mwana mwasi oyo toboye bembe bilimo na tongo moso totiki ya akovimba ekoma befe mosusu tokobosana ye mais molimo mwana mwasi oyo asambelaka ya solo papa wana tokende so toke wana komanda na poseka 2 questions na 2 questions wana baokanga ye calme akangamaki te
eza milo mosusu so alobi te ekangi motu nga emeli bien o capitaine tala capitaine tunda ya moni papa omoni amta basensation akoza moto bamoto te bomoto Voilà, de retour sur ce plateau avec Myriam Koulou, tombé les solos, il y a pasteur, pasteur, t'es un révérend, Jean Mbaya Kalala, oh il y a Ibision, ils ont la ration université numéro 97. Baza batu ya basero bala tableau milai babumba makolo wana batu abranam. Isolo mozaki neni. Bakangi pasteur akenaki kobwaka corps. Mettons basambisi pasteur nde pasteur alobaki bon tu l'as un peu vidéo bo ka explication en pasteur bo yo ka pe explication ya commandant oyo akanga pasteur alobi bo ye akene ko sambela quelque part ba côté ba tendance kuna kene ko sambela tant zo sambela amoni appel ya sœur ekoti mais il a qui certains de na téléphone mais sinon tu trouver corps ya monzimi no moko awa oya ko zoya pasteur akumbi ma colonel parce qu'il y a combien déjà na fin ya makambo kende osala kuna akumbi ma colonel inde ti place corps ezalaki tant comme place corps ezalaki abando benga numéro benga kiebo numéro ngo ezoleka te abandi ko luka bo ayo mona ko nzoto ya Esther Kalujnasi tanga moni nzoto wana na panique wana ndengo onga na lobeza version pasteur eza ngate mna loba ote baloba monteza version pasteur mtaloba kina panique wana abangi maman matina mutu kapake ko benga la police ndata la boye bata mutu babanzola nde abaki mutu nde akimaki ba kokanga siko ya kokamo ezake iya lobi babenga na ete babengaki epa moto mosusu ayebi te na yango abengaki mais na kati ya telefone ya pasteur ntango baosala banquête baomona photo ya la fille Esther Kalonge wana oyo ndeko na biso bomona alali na se wana alati omoni kaka bilamba alataki bakangai photo na kati ya saka pasteur amoni sous-vêtement ya Esther Kalonge na sous-vêtement nde bomona na image eza yo benga na makasi donc tu dis pasteur alinga sa elo mubo na makasi kaleson za okata et puis esuki wana te na kati ya voiture ya pasteur bamoni singa bilamba na kingo ya sœur Esther awa eza na ba trace ba singa donc bakangaki singa na kingo batuni pasteur basinga eza yani pasteur aloba bokola bantaba bomona bino makambo eleka na kati ya mutuka pasteur bakuti marteau tamba mimi nzoto ya sœur na mort ya batali na sima ayo eza ya ofunga mandeti ya babaki elo na kati ya mutuka pasteur bagan moni bagan oyo ya cuir wana ya noir na video oyo ya la sœur tant alala na sie bomona bagan eza quelque part wana elung esili wana te pasteur ayebi ke osali Noël le côté. Comment tu peux dire à la police que non na moni déjà na kwei sami bo sunganga bo libérer na ke non pesa bino mbongo o proposer ba soda 80 000 francs mais bata na sac bo bayo mona combien 72 000 francs mais c'est bon na besoin beaucoup ma ongo comme non mo bon bon mana yo tikota mona comme nzambe. Pour jusqu'à présent, et loko isali que pasteur Esther ba comme na ba niveau na toyebuté. Tant ba mimi Esther on kuna na manque ba osa la constat que azanzi. C'est que le pasteur sortait avec la fille. Pourquoi vous en fait les hommes de Dieu bolingi ko baby sa kombo ya nzambe bo. C'est bon monte ko petit pasteur et simba te boutique ya mo sali ko mususu. Tous en pas non juger binoté mais bon comment pousser biso à bout comme ko juger bino parce que ba comportement na bino est habillanté. Bah comportement la mise à bien le comportement nous est solo là tu es un homme de Dieu aux hommes mariés au puisqu'on déplace au tiers réputation na yo ya bano yo tiki pour la minute pasteur ana makala avant na
côté sous ma caisse nautique, bino mombolanda, koto place bakanga qui on avait marqué dans le commissariat, on a la police, yangaba comme ça. Boyoka, ndenge commandant na kanga qui après c'est nos versions. Boyoka non pasteur il monde ngazoloba. Boyoka pe suna commandant ndenga tema. Et puis on revient juste après. Merci. Na bomi moto. Pardon? La kanginga balobi ke na bomi moto. Balobi. Mais yo bomi te. Na bomi te. Mais du solo ngozane. Solo eza que nazaki na place na ngai ya prière babenga ki ngai vers 17h30 na numéro. Église des Apes. Na numéro ya fi oyo. Église des Apes. Eza na Mombele. Église nini? Numéro ya fi oyo. Église nini? C'est Sion. OK, d'accord. Donc babenga ki ngai na numéro ya fi oyo que vraiment donc kita likambo eza awa. Nga na kiti embouteillage ezaki makasi. Natunaki bapesanga précision eza wapi précisément parce que moi j'étais du côté Kimwenza. L'horaire na komi bapesinga précision que non les cas système quelque part là naye na kola sango na moni mutu te na ben encore pour que sambela te balobi en tout cas babomi mutu awa to lokoti comme numéro na yo na téléphone na inde to bengi yo air na komi Nathalie na ju somme. Je voulais ramasser ces histoires que na tchana mutuka na benga batu to tchana mutuka somme kanginga yi ba okuti pe mutango na kuti oya benga kingati na kuti oya benga kingati okuti ka ebembe ka ebembe yo moko yo ki somme mama na tiki yango na sina lokotaki déjà sac na sapato moko donc ekota iza na mutuka sanke na yeba na suivi somo na tiki comme au Kendeke, vraiment donc na benga police baya go sala constat nde to komi quelque part na rompengaba baye ko kalinga ki en tout cas obomi mutu parce que na utaki wana ke obomi mutu mais na bomaki mutu te ngaite yo ba benga ko na qualité nini aza fidèle na yo ouais ole ba bengi yo mbamo yo moko démarrer ti na lié na silisaki déjà ya crime même na silisaki déjà de prière je commençais déjà à descendre de na bon en tout cas na le canal en adresse wana na commune adresse na koti pe vraiment donc ebembe moto abenga ngai ou bato abenga ngai azalaki soutien oh mais to moni ba sous-vêtement eloko ko inquiéter na bato ba sous-vêtement na eza na sac na yo ngoli na sous-vêtement na sac na ngai te il faut le ba bien na sac na ye oya ye lamba eza na question. C'est toujours un commandant Tozongila. Commandant, bonjour. Bonjour. Expliquez biso to moni bobimisi ba marteau singa bilo goza mo ebele awa. Et puis bokangi Musa Inanzam. Disolo zande. Disolo ezali ke lobi na 21h. Na vandi na porte à bureau pour nga na li officier permanence. Na tiki soda moko. Na tiki soda moko. Misusu na te bokende bokanga musique. Na ba na ngamba monga fula po ba ya na ngamba monga fula mingi. Na biba 4 musique na bango. Entend baké na mongara 2 personnes en moto ba na moto vide. Mbang pa commandant le kombe wana kombo na ngai. Commandant le kombe jeep mo rezo ya boy boki moi kasi taka ba lo baboy. Jeep eleki wa ba monga pe na mati na moto na via agent wana ko to très bureau bon. Petit a cabine waza pemel batikala ki awebenga ba soda. To landi na point à virage na biso na na beti bo telema a doublé. Toke neti na entrée à Virunga embouteillage ya la kiwana na kiti na ina avancé à bimi deuxième bande akei na komi na porte ya poste na so fidi ba chef de poste na aux témoin embouteillage ya la mutu apete na kiti ma bingo seko la police antenne boya mutu ke boke mba mo bimi lisusu a ya vers rond point ngaba koko ma komi place à Kindele ngaku na olanda siko na makolo moto na Jean Bazola ndena sima ngasiko na ndo kimambangu na moni sprinter ndenge sala manœuvre ya Kindele wana na bimi liboso na waya ki 3e na bini kokuma ka binga uvelo kumina sani ngabite ba kanga ote mutu ka mo jeep mo eza kuna ebwa ki mutu ya solo atele minga mona ye na porte na ye ngabite bosimbelo te pona ebani pe kuna mingi kuna mwa doyen kuna bosimba te ngam na landi ngam nene bosimba te ba moko ba ko tubola pine ko asima tanga ki pouf
akizunga bi kita ote matanga bino na liwonga na mata te yo kita penga contact ayeko kita apenga contact na bloqué na kindenge na fidi na makulu na tiki agent asali nini concrètement te baloba ka boki mutu me wanga na na monité to lande ka ndenge to soke information tant na vu na tiki na fidi bakangie na kati ya bureau ngabi abimate na ke na zimutu ka po proclamer public ya kimingi to tumba to sani bazwiango na ye kotiango na poste ya fidi liboso nde na zongi mbangu na ye koluka intervention mpo kuna na kutaki elema mpenza te nakomi na intervention ya biso na bato ya bino opsa matina 7 elema bo nazongi na moto nakuti mpe capitaine aza wana na belema tozwi tokiti na ye tokita nao na lie mpona tomoni eloko te tokiti na bana wana moto ti na lie toyokuta fille alala comme ça ate loboko aza déjà akufa basinga awa na maboko basinga ya bleu basinga alaki te batrace ya singa awa na maboko na nini wana jusqu'à niveau là tomonaki na eloko te nga abi bon magistrat moko mpaka pembeni wa mulumba abimaki bamoko abi banaokaki sango nabengi déjà procureur abaiseki opg ya ye na passe yo ya na passe apasenga mpe procureur oyo abiso ya matete na informe abi bon ça va loko ekomboye oyo dégagé corps bongo tinda rapport ngabi ça va tolongoli corps tozwi na mutuka ya biso ya mbata ti wana tokomi wana mutuka mpe ekufi ayo benga mo colonel ayo tinda jeep kutu siko tokomi na mort baokitisa corps nde tokomona position tant bakitika tomona awa pena na kingo pota ekata na nsima pota chauffeur na biso awa aza na image aza na image bato ya morgue bato bamona o nini boye batangaki bamoto te pota monene biso kutu bandomonaka basigno nzonga nde pota monene nde tozongi ntango toye tozongaki pine mpe tongisaki biso tozongi na 4h30 okoma tokomi na procédé koauditionne ye ntango na auditionne azalaki na catégoriquement koloba eza mpe wana omona maintenant nalobi bon sikoyo pesa sac mpe ekoma na disposition na ngai tokende ofungola toke tofungoli toye na sac tobimisa nyonso bando bimisi bando tala capitaine Mohamed ye tisemo esali ye ndenge oboya afungola l'image ya liboso mwa mwasi wana na elamba oyo na jipo akufeli bamba batabula na bajipe na ongea na tia elamba oyo totuni question mais yo bakoyede te metala esika wana nde ayikobanisa maloko alakisi oyo bitala oyo ezalaki na lokolo na ye oyo akufaki ngamu na longoli yango ntango akota na moko oyo eza na sapato na mutuka ti sikoyo eza kaka na mutuka moko eza na mutuka oyo ezalaki ye na lokolo ekangama ngamu na longolaki yango kolongola ngamu na fungolaki na ga oyo ezalaki pembeni o marteau eza nini oyebi ti na te singa oyo mpe yango ezalaki en disant ye alobi ya ntaba ndenge effectivement alobi mon colonel abi en tout cas bosalisa ngai nasi na kwei bapreuve ezali nakokipe bino totangi mbongo tangi 72 000 francs congolais ye utanga bozangi moyo chef antenne habitant yo lobaki 80 à 70 to au monde 70 bazwi ndenge nini la pierre ya saisi ya objet nyonso ezali wana ozomona sikoya boye toloba nini 2020 élection na bamakambo boye na badebi bapasteur bazalaki juge boye bapasteur bachantre toya lisusu awa tokomi na baseur naoloba siko mpona seur yo babengi oseur olataka bilamba milati na makolo seke biso tozala na biso kaka nde toza seke biso tozala kaka nde toza nata nanga pantalon nati nanga jupe nati nanga robe nati nanga sandre siko likolo nango yo ser obenga miser okomi ndeni ti bozala na paster kuna nango likolo nango siko likolo nyonso esoni
bobanga nzambe non te o bosaka na komona lobi ke nzambe fazonga nzamba kala opotinga buzoba na beti yo dans na beti yo penza papa mama boko bochaka biso na mitu wana mama boko bochaka biso na mitu naoki pasi naoki nzoto malili na dossier ya pasteur Jomba ya Kalala en église na moment pasteur ana makambo kuna pasteur abomi monzimi ma bato baosambela église ni e fonctionner siko ona pe soto benga ka fatia ya otala makambo ngo tolobi bakonzi ya mboka soki mutu asali mabe bokangi no mpe bakanga no mpe no église bokangi no église bokanga no église wana esala no te parce que pasteur ana abomi bato abomi mutu donc bato quand je parle de bato eza ye na mwana na sana kati parce que ça déjà mutu la fille n'a pas de famille apparemment papa bango aza te maman bango aza te azaka na baseur na ye ok merci toki ke pasteur lola ke prison boso toki ke pasteur abimi abomi deux personnes abomi mutu monte po toyebi ke na mboka na biso toloba soko oza na mbongo ebele soko oza na mbongo ebele ozaka au-dessus ya makambo nyonso nta mbongo basambaka na ye te soki ofi wana ana bato te bokoya kosoutenir ye to ana besoin justice ya mboka esala mosala nde bien esala mosala parce que pasteur abomi ye nga mpe nasala baanalyse nanga c'est pas important ya koloba parce que nga na juge te nga mpe mona kati te comment yo ozalaki place wana te yo ozalaki po anika bino bele jour wana bozala place moko na kati ya répertoire afi wana banimero bato mosusu babenge ezalaki te ka ya pasteur boniko nango nafungola mot de passe parce que nous le fil d'aujourd'hui téléphone ezalaka na bacode téléphone ezalaka na code téléphone na biso ezalaka na bacode dans téléphone afi wana je suis sûre et certaine ke ezalaki na code siko esalemi na ndenge nini ke mutu wana ozwa azwi mamo azala mayele ofungola telefone na mutu oyo akufi ofungoli yango epuis na kati ya répertoire mamo obenga pasteur yebisanga seke pasteur abanda obenga nde mutu wana ayambi mamo eseke non totrouve corps po pasteur abi babengaki donc seke mutu wana azali na mot de passe afi wana yango afungolaki tozala mikolo quand dit tozala mikolo parce que oza mokolo otiki bana donc bana mito baoke classe te mposo baoleka na nzela bato baotya bango misatu mwasi naomona na mito akimia te otie wapi ozala mwasi wana aza kitoko ana kwile quand je parle de kwile aza bebe aza mwasi kitoko sikolanda nina mwana aza mwana mokie oyo pasteur yo olandaki ana okomi na niveau oke ebongi seke yo moto otyaki ezemi seke yo moto otyaki mwana na ezemi. Les abonnés de Cool Media Télévision, dossier dans mon live tellement que jusqu'à présent, bon, ça me sera mon pasteur. Ceux qui ont information sur le dossier, n'en vendent qu'à la quito na vente. Comprendre, non, il y a qu'à la quito na bêta. Mais ma pasteur botika comment nzambe na buzoba, bossa buzoba na bino botika osam ça comment nzambe. Ni nyango. De combien de temps de la fin? Donc si tu as des sous-té, si tu as des sous-té, tu as des solo parce que tu as des parce que Bible est mi balé mi sato basanga na par parce que place on peut que bato mi balé mi sato basanga ni ta mambo esa manaka te église souci na biso eza église ale kanga manana église ba kanga mona parce que mukolo église ne yo ba pata kinzaza pata ala za bongo l'église so ya zate ba hotel ate nikona ngo so ya zate mtote ya zate ana mututa na nena simatia donc ate ya yemoko na yemoko na yemoko aseki egoïste papa kwando sangono ndenyo lembate ozo répéter donc so ya zate église kamani bomona binomo bomona non ba pasteur bo fungula no mitema so za bezo za kindumba tika papa soit oye to kotio a banzo sa je vous juge pas mais bon comme nous pousser biso à bout donc bon changer ba comportement quoi c'est la nzamba solo ça va comme nzamba pour nous comme ça on cop na bino comprendre donc on a besoin ça maman nzamba la ne maman nzamba ndenga so on a besoin ça la cop basi wana bon partout
Parce que tous les bébés, les bachels, je pense que je finis de parler. La continuité de ces dossiers ici, toujours. Si vous avez besoin de moi pour plus d'informations sur le dossier, parce que je parlais de le référent Jean-Baya Kalala. Donc, si tu as besoin de moi, tu m'appelles avec mon numéro de téléphone, c'est plus 243 081 30 63 72. C'est mon numéro privé. Donc, dans la chaîne, vous avez sous privé, téléphone, le numéro privé. Donc, tu m'appelles, tu m'écris. Nazawana, mon bête, vraiment, du cela, très bien. Si vous avez besoin de soutenir famille, c'est plutôt ça. Toujours un bon abino, pour soutenir la prière, pour ça, ma ramote, ça la beauté. Pour la prière, vous avez besoin de la prière et ça la rabisse vraiment bien. Voilà, moi je vous laisse, je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de cette émission, le dossier à pasteur. Je vous dirai combien, famille Wana Balobinini, ça je viendrai encore vous le dire. Je vous aime beaucoup. Myriam Koulou, la présentatrice séminaire de la presse, autrement dit. Voilà, je vous aime beaucoup. Bisous, on se retrouve prochainement. Bisous, bye.